Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend ou ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission. Donc voilà. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler sur l'artiste Inosbi. Donc voilà. Mais avant d'entamer notre sujet, je tiens d'abord à remercier les gens qui soutiennent notre chaîne, moi également. Je dis un grand merci à Claude Lukebakweno, l'homme de jugement par défaut. Un grand merci à Aimé Maccabi Scofield. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci comme ça à Marcel Kachina, mon grand frère propre. Donc, un grand merci à tout le monde. Donc voilà. Merci Nabatutu. Donc notre émission se passe toujours en frangala comme d'habitude, donc c'est-à-dire français lingalisé, hein? Donc vous comprendre to kingaming au kenaralango bon po et kota vraiment na ba couche belé parce que Kinshasa pe mingi barandaka biso, donc na ba émission na biso, donc ne comment pas bien que notre trésor et c'est un peu de mettre le sous-titré. Nous allons essayer un peu de mettre le sous-titrage, c'est pour bientôt après l'émission. Nous allons mettre ça en tout cas. Merci. Nabatu surtout quand même boy ba ke ba suggestion na bino nyo surtout ezo koma donc ezo vraiment ko koma to sepelaka mingi tant bozo pesa bino bozo pesa biso ba suggestion na bino et ça la biso vraiment bien tout le monde a quand même que tous allez vraiment considérer et puis tous allez vraiment suivi. Merci beaucoup. Alors toko solo la kande na pesi bino toko solo la Inosbi tomoni Inosbi ndenge abimisi opus na ye ya oyo tikobima le tout dernier single na yo tikobima na kombo ya Hollandi. Ça fait déjà 3 jours si je me trompe pas, mais to sentir quand même vitesse ya ba vue, mais to rappeler bat ba ke Inosbi azali artiste oyo ya liboso oyo ameki ko dépasser nombre de vies, hein, de visionnage sur YouTube, hein, na opus na ya yope. Ils allaient faire 100 millions de vues déjà sur YouTube. Mais ils ont Salaki featuring nan de Konabiso Diamond. Mais na oyo yemo pa Salaki original, peso kene nango bien, donc mais to kolobela oyo mingi vraiment ils featuring nan de Konabiso Diamond. Donc surtout bito comparer to bi ke ba te belé pe ba sala ba featuring na Diamond, donc ba te belé, mais tout le monde a niveau il y a vitesse sur na tezo là c'est quand même que artiste vraiment azo matana monter moko il y a bien. Bon voilà, ce qui te dit au kende nango kaka nde to isaka bino biso to ko sala ba analyse moko un peu réfléchi to kenda vraiment mingi côté vraiment négatif te to aka mingi parce que to ça pour ça to réconforter to bois que la artiste ba fleur pour ba évoluer ba ça la sous mieux quoi ndenge vraiment ezalaka to moni Hollandi to yana Hollandi to kota nanu na texte te, hein, donc tout le monde a d'abord la thématique, il y a clip et puis mélodie. Et puis il n'y a pas de danse. Côté Tozala Lilo, il y a un. Mais je pense que avec le temps, toujours yoka en sous photo yoka, to yoka ba message aux en 4 mètres, to yoki ba ndekona so ba lobi te aboki ba mboki là et artiste moko biso to yebi na kombo ya fali pupa menga na oloba to kende vraiment na terre na te. Mais si vous remarquez bien ba conflit mususu ba rando mususu ba kota ngo na ba artiste ça plus ba fanatique. Il faut comprendre que ba fanatique ba trop complexe, hein, donc il faut le qu'on a vraiment ba artiste pour comprendre ngo, hein, donc ba rando mususu ça plus ba fanatique ndé ba créer kango. Maintenant kolanda d'abord thématique ya clip tomoni ndeko na biso Inosbi atie perroquet, hein, Tchakou to ebi symbole à Tchakou to et puis tomoni lisusu atie libiso ntaba to ebi pe biso nyonso to ntaba. Donc je pense que surtout to sukaka wana poto déborder te bato tout ba ebi mutu na mutu yebi tabeza nani perroquet ezali nani. Mais to zongisa bato moi si ba comprendre que o nyonso zo le lelo na musique ya Congo kane na esa rabino mutu na bakisi ya sika azalité nyonso tout ozo salema lelo na musique 80% 90% nyonso to eza toujours kaka oyo ba ve na biso ya kala basala sala déjà. Surtout bito zonga lisusu to mona ki wazie kwa na ba clip na ya la chèvre de Monsieur Seguin bo mona ayana ntaba aboa ko ba pondu ba to bina likola ba pondu zomona. Donc c'est-à-dire nyonso tout ko sala lelo ezala nango déjà depuis kala. Surtout bito zonga lisusu to mona kin kester e mené ayemba ndinzi to yebi ndinzi aboa kelango nani to yebi ndinzi botala
boyoka texte ya ndindi bocomprendre ke abwakela yango motu. Soki toye lisusu Jibe Mpiana ayemba omoni makaku soki apakoli teint akanisi akokoma na boto ya motu akolonga te. Toyebi biso nyonso tu abwakela nani. Tomona ve na biso ntoni aya aloba petit frère oza kolala lamuka batia kutu moto azo ronfler. Toyebi abwakela nani. Tomona lisusu Karmapa ayemba Caligula, biso tu toyebi Caligula ayembela nani. Tomona lisusu Karmapa ka wana ayembela lisusu asala message moko ayembela hôpital Mama Emo. Tomona baretombe nango. C'est-à-dire quoi? Lelo faut koyeba ke lelo ceux qui bozomona lelo ba combattant pe bazo telemela mingi ba artiste, c'est parce que ba artiste baza na apport moko positif d'abord na jeunesse, parce que bato belé ba talaka mingi ba artiste wana bozomona wana, et puis baza ba éducateur ya masse bozomona baza bato moko oyo lelo jeunesse belé bon tomona yango artiste alati eloko boye omona pe jeune pas sombi yango alati yango, donc bango bakalokwa mwa ba guide moko boye. Donc tokangi na biso parenthèse wana tokota vraiment mingi kuna te. Tozongi ka poto ebisa bato ba comprendre au moins que nyonso tozosalema lelo na musique na biso esalema nango déjà ya sika ezalité. Vous comprenez bandeko nanga? Na yango wana lokwa bato balobi ke non Inosbi abwakeli certains artistes tokoyebisa bango ke makambo ebanda nango lelo te. Balwambo basala yango, ba Rochero basala yango, ba Pepe Kale basala yango, ba Papa Wemba basala yango, ba Papa Wemba babwaka kutu, ba Mutungu bayo batinda ba yimbango. Toyebi ke non na quartier la te ba yimba Chamazulu Chamazulu Tigago toyoka yango. Donc to comprendre ka ke non ba Congolais ba ko mobosa na ndimo mingi. Mais lokola biso toaka wana toujours toaka mingi na ba temps fort tokomeka pe ko yesu ko zongisa susu mo ba Congolais bazonga malembe na makambo oyo ese leka o lelo bandeko na suba sa mise à jour na yango toko rappeler batu ke ezala nango déjà parce qu'il y a sika ezalité lokwa toza na Inosbi lokwa tozo solo Inosbi par rapport à eloko na sali auti ko tia kala mingi te awa toko luka tokota totala sikoyo thématique ya clip ya ndeko wana tokozonga lisusu boyebi bien ke Inosbi abima na concours oya ya Vodacom Superstar abima na style nini, abima na style ya Jackson, abina lokwa Jackson azo interpréter babiloko Michael Jackson. Donc Inosbi na kati na c'est Jackson, il faut vous comprendre loko wana tokoyebisa bino eloko moko important o tokolobeza ke soki botali clip wana olandi bokomona akei mwandambu azwi ndambu tolobi te azwi nyonso azwi ndambu ya trailer ya Michael Jackson. Eza album oyo Michael Jackson a ebima na 1982 si je me trompe pas. Na ebité soki na kosi ou pas bandeko soki na bosani ou soit na ebité je pense que bato ba koma biso ba komela biso na si na commentaire je pense que c'est 1982 trailer. Donc trailer c'est-à-dire suspense. Donc Jackson eza sur tali thématique wana ya clip ya Michael Jackson ils va revenu donc ba zombie ba loup-garou et consort ba kufa ba lamuka. So botali so clip Rolandi omona côté moko bozina nous pas de danse omona même pas de danse ou ba bina na trailer nani abinion Inosbi pas binion. Et puis pour nos kende sou omona côté oyo na l'accès no photo pour vous en na référence awa bomona bazwango lokola ba zombie ba oti kolamuka so boke na trailer pe bomona ngo bomona ki balati ba masque on dit bato bakufa ba osa ba geste on dit bato bakufa donc babilo mo bongo bomona ngo pe awa na trailer bomona ngo pe awa na trailer na clip awa ils ont flou
oza Michael Jackson asimane eza ba oyo bakufa balamuka wana nde babimi wana. Donc so botali na geste caméra ezwaka ndenge drone emati bomona ngo awa na trailer. Donc izolakisa quand même que ndeko na biso d'abord kati na ye lokola kati na ye ezalaka mingi vraiment kati na ye c'est du Jackson. Yango wana toaki komeka mwa kosala moi analyse moko wana, mais eza eloko moko ya bien pour na biso to sentir quand même que ba jeune talent bazo mata na moi vitesse moko bien. Tozomona quand même que ils n'ont subi akendaki BET, même si Rafla qui a monté, mais quand même Mazaki da nominé. Donc à Zui déjà moi audience moko bobakota ba États-Unis wana. Donc ça déjà le moko même si a Zoi quitté mais quand même a osé et puis tout moni Azaki nominé, c'est déjà une très bonne chose. Donc ya mutu ezaka ke non topé sa chance pe na ba jeune talent ezali lo mo bien tout moni ndeko na biso Bercy mwana abetaki libanga. En tout cas il y a pas match, il y a pas photo, et ça lit bien batutu ba bini yango batutu ba comprendre ba consommer yango to moni ayo sala susu na Melissa. Donc et ce sont des ababilo moko oyo biso d'abord ba congolais ngai personnellement le quoi to la mwandu leto sentir quand même que moi évolution mo boya ba jeune na ndenge moko esala bien to mona gaz mawete to moni ba gaz fabulos to mona eza na groupe mususu to bengi bongo groupe to lobi bongo donc Impair baza mystique ba Joana. En tout cas na oyo c'est la bino analyse moko par rapport à ba nzembo bango ba beta. Donc eza bato il faut bato vraiment ba tia bango maboko bato bana ba label bomona Impair wana baza mystique baza na ba texte moko bandeko nanga te toya toza na labo toya to décortiquer pe bango tokosenga na ba mécène bato bana posa o batiaka ba mbongo na bango na ba musicien botala Impair. Donc il y a pas match bazo bunda na bango petit à petit, mais ceux bazui label moko bien batie mambongo neti monima yuma na piano mpandi bozu siko faire egola botie siko na katikati wana na bino ba koyemba bandenge moko to ndenge ba oyemba na bozu siko games bo poser siko voix games na kati wana oyebi pesa ndenge nini ba mécène botala Congo kaka nde toloba elo ozoteka Congo libanda d'abord elo liboso ezali musique na biso musique ndezo teka ngana kutana na massa moko ya ivoirien bisinga nanga. En tout cas les Congolais vous êtes mystiques, vous les Congolais vous êtes mystiques. Nana semno ba Congolais toza na neso tozo engorger ba talent na niveau moko ya kosala na te na Congo wana ezaka ke no makambo evandaka bien. Donc il va bongisi ka mboka Congolais zo dame bien réflexion ezaka bien parce que to rappeler bato mutu so ozana na problème mutu ozo réfléchir bien tes années sa mikiliti ovandi na poto ozana makambo ebele ya doki ezo tungisa yo oko réfléchir bien te oko produire eloko te parce que mutu na yo oza dans choc mo eza na kati mon cerveau et travailler bien ezala te oyebi ki futa palais oyebi ki fo dame ok bimi libanda bo mbila la ndio ozo attend ya réfléchir bien te ozomona il faut bima grand 5 heures que luka kayu ozomona na malili wana moyen cerveau et fonctionner bien ezala te yango wana eza très important yango to mona ba ka wana na ba Kongo wana so ezaka keno ba vandisi ka damage kiti nango pepele bato zo dame bien ba boulot eza nango bien na bino na makambo musique na Congo eza le roi Brésil ba talent est belé tout ça ba style nyonso tout na semno ya on a loba toujours Congo za le roi États-Unis dans ba style nyonso tout et puis Congo soki ka makambo evandi Congo eko mama centre ya makambo tout na Afrique wana mais tellement ba dongolo misu bazaka ebele ba lingi évolution te à Congo yango to mona makambo nyonso tout mais inchallah nzambe ako sauver toujours Congo et puis makambo nyonso tout et okende vraiment bien. Donc voilà toi qui komeka moi ko sala moi analyse moi moké na mambo etali inosubi bo comprendre quand même que inosubi yema mingi c'est di Jackson bo comprendre yema mingi Jackson mais babilo ko na esprit na yo azara na ngwana eza plus parce que azana encadrement ya bandeko na yo babeti ba rap ou ba sel ba R&B et puis auti na famille moko oyo
amoni babiloko wana nyonso tu parce que na rap babiloko wana ba clash ya koleka obwaki eloko moko boye otake motu moko boye na opus na yo eza eloko moko eza déjà normal. Et puis soki otali Inos B par rapport ya esprit na ye ndenge petia na fonctionnera bo comprendre quand même que aza mutu moko donc côté mambo tali art soko sololi na bien bo sololi bien sololi faux et pas solo no faux donc il est comme ça yango wana donc na ndule mwana muke ala raté na ndule petit muke ala raté mukolo ala raté beta ndule na yo c'est respecter na coin na yo au mona pe ba petit ba respecter yo so OK na ona ba ndenge moko mona ke yo za danger quand na isarabino yé pas ça danger na coin na yo parce que ça na bato balanda ye aroboya yo ata yo za na osoko sala no ba kombe aroboya yo parce que ape na bato na ye oyo balanda ye donc eloko wana il faut bato ba comprendre ngo donc ya autant to lobake bo comprendre pourquoi to lobake na ndule numéro 1 à la raté tant to beta ka c'était na eloko wana il faut bo comprendre muto maeli ndako comprendre makambo yo ke na ndule numéro 1 à la raté pour mutu na coin na ye azana ba melomane na ye azana bato na ye. Donc quand on a pesara bino exemple moi mon ki to moni lelo yo pendenge ekei wana et beti plus de 100 millions plutôt 100 millions de vues j'allais dire bon moni ndenge ndeko ndenge ya mati bongo mais yo lo ba ke non Inos B à l'équipe ba JB Mpiana l'équipe ba we ranson te eza opus eza hit eza tube nde mimi na niveau wana donc le succès yaka puis ikindara na pesa bino exemple toujours ya ba Bouba ya ba Gims na ba François na ya ba Dadju basala ba chiffre likolo mais bon mona Dadju ta que lobake non na leki soki na leki Nino parce que Nino peut asala ba chiffre na ye au mona aya Nakamura koleka te pa lobake non ngai na leki bango tuté mutu na coin na ya osala ndule na ye vous comprenez mutu na coin na ye respect na ndule na respecter artiste et vous allez au moins bien mais là on peut trouver ta cité na ba artiste tout le monde inde comme sala qui émission moko boye tout moni toyoki ke ba suspendre mais eloko mutu ezake to lingi ne makambo ya kofinga ndete yaka soza journaliste lobela artiste na yo lobela ba potentialité artiste lobela babiloko artiste na yo azo sala mais koya kofingelela artiste na yo te po abetelo maboko te ça paye pas ya bandeko na ngai na isaka bino toujours eloko moko bandeko na nga makambo bozo sala bandeko na nga ba confrère na nga ba concert na nga makambo bozo sala un jour ko rattraper bino na opesa bino ka moi histoire moi moké moi j'avais un ami masa na nga anotanga na campus Masana na campus à bêta 5 ans na G1 na médecine 5 ans azorate 5 ans azorate vena bango vanda abi mais c'est pas possible vena bango tonga yesu ko yalandela donc vena bango côté ta tunyega nezaka non ba professeur na bino ba kombo ba prof ka ndingi zala ayo monake apesi kombo ya masa ne moko bo bazarane na jeunesse boy baza kola na ekandenge ezalaka atuni aza nani c'était aza PO donc prof ordinaire prof ordinaire a comprendre maman côté mabe outi donc zoka ndesiko prof wana atimbela kombo ya mwana prénom poste no a comprendre déjà origine na bike wana eza mwana kingani donc père a butona mwana na okozwa idée. Donc prof a boutona mwana par rapport à ça qui na rando moko boyena masanae muto ayo sibira ngona ni mwana père siko so siko père azaki déjà daé so siko père azaki déjà daé mais masa pe nga zaka ignorant 5 ans na pe nga continuer pe 10 ans pe azalaka na campa mais tant que siko père ayo ko comprendre bien mabe alongoli maman mwana mai na kampa atie maman na bel campus nde osala ke mwana mai pe ayo sa nini ayo aussi sa bancheki na ye soki siko père azaki na réflexe wana te mais lelo pe soki to pe père azaki déjà daichu donc mona pe lelo pe banini mwana mai pe atikali kaka
batikali pe kaka na indusa wana ozomona. Mais quand même tomoni que non père ayo sala le plus vite possible ayo longola mwana na école wana na université atie na université musundi résultats za positif. Et ça juste pour vous dire que makambo bosala lelo ko rattraper bino ndeko nanga. Kusama mulelo te parce que ozoluka olie sabana ozoluka omiliesa oya ofinga et otikala na internet. Bakombo na bino bopesa bakombo na bino ezotikala na internet. Mutu muso kokutana mwana no bo mwa aider ezate po nini yo mama ofinga ye na niveau mo osakana te. Ndeko botala lobby. Donc vie eza nango éphémère lobby tozala te. Otikela bana noni. Mafinga oyo finga na internet ndeko sosola. Sosola ba contenu ze belé na ba Congo wana. Oko bando sala contenu moko boy otalema na okaka. Otalema ka te na ba clash ndeko nanga. Eza conseil na opesa yo muto otala émission o. Eza conseil na opesa. Kotelema ka na ba clash te. Vous comprenez? Parce que e foot na ngote. E foot ote par contre comme na moment moko boy. Yo ne muto perdre. Yo muto perdre. Bana no ba subir na ba makambo moko boy. Oyo yo moko ne mutu sala rango mwana zane innocent. Donc voilà l'autre ngato lo ba yangwana. Donc to sengi merci na batu nyonso to bazaki na biso, to pesi bongo merci na batu nyonso to o ba soutenir global. Na moni ba Sandy BKT na moni ba Aimé Makabisco Phil Bob Zatara na moni boze belé o bo soutenir biso. Ba Elian Sana, ba PGB, ba London Kimia. Donc vous êtes belé. Donc vous continuez toujours aimer ma vidéo na biso, vous partager ma vidéo, vous on va s'abonner, vous s'abonner na chaîne na biso et vous la biso bien. Moussa to salara yango parce que to linga rabino ya on to bagete. Mikolo nyonso dans 20 minutes ya banaliste côté ici mais bobo sanate toujours quand ndenge ezala encore et toujours émission na bino ya pourquoi il y a 100% fait rigola to wana toujours pour na salara toujours ba point moko un peu positif pour l'artiste. Donc voilà l'autre ngato lo ba ngwana biso a eza nango zéro bêtise, sans rancune, sans polémique, to ya katolobi o to kolo ba mutuya. Donc to pesi mode na batutu. So bo monaki keno émission to zaki débordé, bo comprendre donc monoko eza na makoloté mais ibeta rapé libako. Donc voilà un grand merci à mon frère que j'aime beaucoup, Jimmy Agazulmon. Donc, na Team Global TV. Donc, bientôt là, Makambo. Vous allez bien. Nzambe, abattez la bisou. À très bientôt. Bye bye.